na bongoli mutema na yepa Yesu fali azandoki pona ngate fere azandoki pona ngate comment héritier azandoki pona ngate héritier yangama azandoki pona ngate ozo comprendre baza bande konanga meloko ekaboli biso musala bango batikani na musala bango ba osala mususu et puis ngape na tikani na makana komi pe na makambu mususu toza d'abord toza famille parce que toza peut-être na ba souvenir o etikani na histoire à vie to lié sika moko to mêler sika moko to bine sika moko donc toza binemité. Moi j'ai quitté maison mère à plein succès et puis j'ai joué après double zénith na yaki na Betty Bercy na zongi na keko beta double zénith si je voulais rentrer na lingai na zonga parce que moi-même déjà na banzela nanga musu na zaki nango na saki pe déjà ba calcul mususu ya Noël pas pour faire après a promettre kinga déjà ki otikanga maison mère zaki na moto makasi bolingo pe ya Noël et si la kité pananga abana ko linganga kaka lekola leki ndenge abanda ko linganga obi évangile oyo mokili ezolukata mususu mama tolo na sa ya nango ke fali motama sumu héritier mundoki nani faire wera na ko bonete na ko pese mbote taza évangile na nga nzamba pesinga ngote nga penda évangile wana nzamba pesinga tenga jamba pesinga évangile ya miséricorde parce que moi aussi j'étais comme eux moi aussi nazalaki na groupe wana donc na sengi mawanzambe nzamba kango ngalo na komo lobela nzambe lelo na oyembela nzambe par rapport na bango akoyembela nzungu akoyembela sani akoyembela mwasi akoyembela société ayeba ke na longwa maison mère na succès maison mère eza na succès eza ba maison mère alela longa pe na piaka te depuis fane na tikala pe na poto na tikala pe na mweloko na tikala pe na oui ba futaki nga na ba fisa ba makamonyo surtout ba futinga et puis na tikali eza te ke o la balbo bakangi porte na butu yo bimi malembe kimi otiki bilamba otiki nyonso ya masanta ke loko moko bonzambe zo ya bana yo habité na tika mwana ya sala na nzambe so Papa Yves, Dieu prépare tout. ngapi maman oyo kalamba ina ozala te bana nga batika na est-ce que bazala ba condition oyo parce que après tout moni ba jeune fille momi balé na ba leki na bango ba ngani bango na ndako o ngana mona ki ya mutu ya pona ngai sala nga passe makasi na ebite na part na yo maman mona ki nini pona bana na biso ya dikel ouais eloko esali passe kuna lisolo ya bana na biso baza neuf papa liboso mama belaki mama akufi et puis papa yeko na souci à moi sinaye papa yeko kufa bana batikali neuf ya ba jeune fille no moni en tout cas na bébé à moki wana so ya 2 ans dona mo neuf na liboso petit sana la ngai wana petit ya mi balé et mo bana o musu ba classe l'état na sur combien de bino so ne wa neuf bana tata moko ba mama ko tata mama za envie de mama kufa ki dans un bota qui gloire bébé gloire c'est ça bien oui un bota qui gloire c'est ça comme papa au kufa to lo ma place to za ki to ina kompanga ba et pas ba mama le ki na biso o ba boti bazali moi ma biso mama mo papa moko to fandi na ba mo mais o to vivre kuna on dimate lokola ba mama le ki na biso te ba mama le ki pauvre kolia na passe donc o ba no wata mwana salita sumbi donc o beta o lo ba do ba ko psele no mati bo esuka la 100 francs basi ya meti ya unene fils que la ba ko na ka ba mona no ba ngo militi mais eza suka ça na ko mona muta sufite yango moni makambo no sote tindanga na sa nini na sa l'orphelinat OK na sa l'orphelinat lobby c'est nzambe na bi seigneur na minicho
peut-être naza na makoki te ya kosomba place pour na tia batu na baki na jambe na foot la te donc ezwa ndako mutu te ke na futa ambo na tia ba ofene non moi je vais payer je vais acheter oui eza veut moi libe veut mutu to sala pa nzambe biso moto yaka ko changer ngona sima eza veut onga na sala pa nzambe na ese nzambe na sala ofelina oui ofelina na ngana minute oyo muke ona zozwa na omema lisungi na bandeko bazui déjà ba place bandeko bazui déjà bana na banga na charge na kende na soutenir bango vous comprenez c'est action que ngamo na sur place mais j'ai fait aussi des actions na musika na otia pena mbongo na enveloppe boyotan na tie na zui na tindi L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la Vérité chrétienne, avec Yves Ipan, directeur des infos, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 243 et pourquoi pas de votre grande émission, la Vérité chrétienne. C'est l'émission qui vous donne l'actualité, c'est ça, hein, avec Yves Ipan, de vos informations et surtout plus témoignages. Merci na assistance na yo, mon ami Eki Bumba, merci na Mike Lokama, l'assistance na aussi. Merci na bandogoni sur na Yves Ipan, là je vois directement mon ami privé hein, pour prendre du bon en Canada, ba Motebeli. Merci aussi na plus de thèmes le futur et na sanité Jean-Rebecca là les savants de la c'est la force Kati Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite c'est à Paris, na bosani OPT, maman na biso Billy Fumuka Fondation, tous sur la bavure l'orphelin, maman Milite va Motema, tous peuple la bête maman qui l'aime voilà, tout ça déjà na maman na biso ex danseuse na Congo il y a bête sauvage. Maman Anne, Jeanne Kalambay, Motema, il y a papa Nabiso, Moussa Nzambe, papa Carlos Kalambay, Namboka, France, église Mema, Bandeko, Katamboka, France, Bayebi, église Wana, comment, Basali la Banzambe. Voilà, tu peux chez les gens beauté, maman Jeanne, maman Anne Kalambay, maman ex-bête sauvage, et surtout pour la Bandeko, quand même, tu peux chez Mbote Santé Nayo, aussi il y a église Corps de Christ Mobimba. Mbote bolingi kombo na mingi eh ben za kombo bossa na ngoti on de ça yo kende ba poto ça ma bebele pona kombo na OK ko bossa na ngopete quand même ouais donc tikali kombo mo comme témoignage quoi donc comme témoignage et puis comme référence hein voilà ouais. Ça c'est bien donc so mutenga comprendre que ça maman Anne Kalambay et pour à la fois passer dans cette émission na Sankara maman tolo aussi Sankara bagi maman tolo na c'est maman tolo na soboyo karata musubo comprendre raté donc maman tolo na c'est yewana ndazaki ex bête sauvage donc okay. Voilà quoi ah ça c'est bien et ça identité nanga oyo na memaki na mokili eza na parcours ya témoignage nanga donc na ko boya ngote voilà na zo ko accepter ngo et là qui ça place na outil place na komi pe place ni na okende c'est ça donc c'est pour ça na boya na d'abord kombo wana yaka comment bête sauvage na éviter c'est par rapport kombo bête sauvage na lobi na pesaki aussi na lobi on de na be monsieur belé na leki kombo bête sauvage na zoki yango na jour ya test nanga donc ezaki na autorité moko azaki wana na profiter na PC mbote et si kazali grand frère na biso papa na biso moko azaki wana a sepela kinde na bini tellement la ba brital wana nazaki nango abi waouh ça c'est vraiment bête sauvage
Et puis il était avec Ya Noël. Bavane na Noël c'est kamoko. Et puis na de kombwana etikala ndenge na yoka lisolo pa Ya Noël. Voilà. Le somme pour que tu aies si j'ai l'ambition à lelo, vous avez un plateau d'ambition. Prière. Papa to pamboli to neteli opposa nzambe mokondi to sangani pona yo. Tika ete lokumu kembo masanzo lezonge pa ina onkolo. Nyonso to koloba kati nisika o tika ete édifier corps di Christ esika nyonso bazwami na monde entier. Makila na Yesu masiye bomba biso. Oyo to vandeli kati nesika to vandeli nde kombo na yo nzambe to vandeli nde misala na yo. Yango to ye ko témoigner yango kolo to ndimi ke ozanzambe to ndimi ko zelonga to ndimi ko za mokangoli tika ete bandeko bakolanda biso pe na nzela ya télévision na basimba ba télévision na kati ya bandako na bango bapambolama na oyo ekobima na kati na biso na kombo na Yesu Kristo tika ete biso mibale tozala mutu moko esprit moko po te toyeba koyeba kopesa ya malamu oyo koyeba kopemisa mitema na kimia pe kobikisa milimo na kombo na Yesu Kristo nzambe ya banzambe nzambe ya kalambai amen. Amen. Voilà, merci beaucoup maman. Je crois bien le retourner qui to ya bon plateau na biso sujet na biso ya mutu ya lelo eza par rapport ya action et tout ça lelo na commune ngaba na fondation lobi mwasi ya Mukundi. Fondation mwasi ya Mukundi. Alors d'abord initiative ya kozwa pour na ko aider orphelin ya ki na ndenge ni pour que to ko trama détail mususu. Pour na zwa idée ya ko sala penda orphelinat eza kokola nanga. OK. Ouais. Kokola nanga nazaki penda mwana moko na botami na famille ya bien. Papa nanga azalaki na libota moko ya bien, papa na ina maman ne bande ko mona mbongo. Et puis maman nanga pas azalaki bien, papa nanga pas azalaki bien pour les prévenir, papa nanga yokufa na grade de colonel pour azalaki policier. Donc surtout à l'époque il y a Mobutu voilà. Azalaki policier, commandant Mongli na ninga mingi kotanga kombo na imagi azate. Komona libanda nazaki mwana mona bandaki libanda mukie na bandaki ko kuna pasi na kola na ndako lokwa na kola ke pa mama nanga na bandali wana na banda ozala trop libanda. OK. Trop libanda et puis komona vie ya libanda ndenge ezalaka. Komona vie ya libanda ezalaka sans maman sans papa oza musika ndenge ezalaka et puis na bima ki pe na banda ko bima pe mboka oyo ya Congo ko kende libanda mukie. Vous comprenez? Na si je me rappelle tant na zaka mwana mukie pena na vubanda ko voyager mingi na tata mosi nanga oto kufa. Tono ke banzela ba bandundu ba pardon ba kislisala ngomba bandaka. Ouais parce que tata mosi nanga zaki balaka commanda ya masuwa. OK. Comment na batunde banda ko souffrir na kati ya bateau biso tozaki bana komanda ko tono vanda pena na ndako likolo pena na bateau mais to okita na bank ko ngaza mutu mona de kirier ko linga ko yeba mingi komona mingi ya mona okima kuna na kiti na se komona ba pêcheur wana de ba pêcher moi batam su bana moi mike ba voyager la msolo ko liezate nga kokola nanga déjà na ndolo bakiso na comme na mbongi belé na bando salisa bateau. Le prenanga son azui na ndo sali sabato son azui na sali sabato de toute façon naza mutu moko de natie motema nanga la lingo mona muta souffrir te ngana ko moza na 5 € na pesi yo ngana tika nanga ni lote donc eza loko mo be o mutu abota maranango kwa eza loko mo bazo ango na mokilté ko mona bongo et puis na nature nanga motema nzamba pesanga et sala kanga ke na baka un jour. So da koli na zakana des projets na bi na osala orphelinat na osali sa ba na o bazanga ba parents et puis mi basi o bazanga mi bali et puis mi bali o bazanga basi o batikala bango mona bana. Ndenge ezaki na kata motema comme sentiment na ngai. Et puis de deux na yeba ndolo bananzambe na bi na okufa te so na tongi tolo na sete. Au moins une époque mon bezaki batu ba otonga ba flat bana poto ba ndo ye belé na kin aya sombi place a tongi flat bona bona siko ngaka na banzela ba prière na mando lukanzabe na lesa nzambe na bi ngape na okende kino somba pe place na kotonga mais kotongo na kotonga hotel te po batu ba yo sala nga masumu te na kotonga place moko bona tongi immeuble tam sous 12 portes l'écolo 6 ou bien na C6 ou bien na C10 ou bien l'écolo 10 mais na kati nango ezala ba etoko esikani ni batu bando ya kokota ba retraite et puis de deux temps na yaka première poto
tant na yaka première na uta poto na yaka première voyage na kini nga na kota retraite na famille nga ba nga maman nga biso to direct nga to kota ra kutu retraite na père spirituel nga na profiter na pesembo te prophète José Yanda na Bandal et pas passer Chibin. Passer Chibin, papa Chibin na pesembo te on a grand frère à quartier, grand frère propre. Et papa Chibin za ki na place mon habité soit ça change soit longwa wana nzela maïza fwana. To kotaka retraite wana donc to kotaka na ndaku wana pe na kola na kati ya ndako kala na yebi keseki ya ba kabambi ya ba grand frère na kabambi na profiter na pesa pe kabambi mote nanu mama bango mamu na kola pe na famille wana pe na vanda mukepa na bango wana tona zaki moi na ba jeune na ba jeunesse nanga mais tona yeko uta poto na ye na ke kota retraite na lopango ba Richard Kabambi. Okay. Na le pang na bango ko papa Chiba zokango asalaka idée nanga. Donc to eto futi mbongo to koti me na kata chambre zaka etoko. Na salon ngo zaki mutalema salon mamu zaki munene ezaka ke batu ba mutu na mutazui kwena yi batu bazanga ki chambre ba omona mutu azali ne toko kuna mutu alali ne toko kuna mutu alali ne toko kuna. D'ailleurs c'est une zambe na mi Seigneur si tu me bénis je vais faire quelque chose comme ça. Na sali ndako pena na tongon kitoko couleur kitoko makamlo kitoko mais mbeto ezala na katité wana ezala kaka ba chambre betoko na kati po batu ba rola la tolo na c'est prix ba okomango pe ke fondation tolo na c'est ça voilà. Donc muto aye wana yebi ke na ye mabondeli na ye ko tia tolo na c'est yango pe pesa kanga pe ba inspiration tina ya ko sela ngo chaîne tolo na c'est TV 100% Jésus. Boke seni nezali entre fondation moi si ya mokonzi na fondation Tolonase. Tolonase za fondation te. Tolonase ezali groupe ya intercession. Okay. Eza ministère nzamba pesanga ya ko sangisa batu pona ba bonde la kaka. OK. Tala rapis caméra kuna. OK. Eza inspiration nzambe a likabo nzamba pesa kinga pona ko sangisa kaka batu ba bondela. OK. Yango moni ba activité dans l'osala mingi na église mema o ekamami bongo na mobile nanga papa Kalambai ezala ki ba week-end to kuna ba week-end mo beta musutu vendredi samedi dimanche à partir à minuit to kota wana batu banda uta de partout bazo uta ba Lyon bazo uta ba Suisse bazo uta ba Hollande et bazo uta ba Allemagne batu banda uta pena de partout na ba mama pasteur mususu bakoya esika biso to zali to sangani to koti mabondeli puis to no kota mabondeli vendredi wana to ko liate à partir à minuit to ko melate to sukolate. Donc mutu na likamune pasteur a mutu na tango na zate. Moi je suis visionnaire, ya Tolonase, papa pesi biso place pour to kota mabondeli, mais to bande pena ko zo ata ya mutu na problème na ye. O cheka ka libumu na ona se o kangami na kwena okudo zo bondela nzambe, mingi na ba activité na na obengisa frère Clovis. Na bengisa frère Clovis makola, na bengisa frère Zidani, na bengisa frère Pichou. Zidani na pas madilu. Quoi, ça pas madilu ouais. Na bengisa vraiment bandeko belé ba manaye ko ya na bengisa pe mama Imakilo Meji, ma grande sœur aussi qui est ma mère spirituelle aussi. Maman cadre wa kadanga pe na maman mais maman Rema Sabaote na maman évangéliste Emerance Mayala donc il a invité ka bato belé babanda ko ya ezaki pina activité mo bien mais nzambe ka nzambe soki nzamba sungi mikolo ko ya na ngolu ya nzambe to kusala ngo pe na kin nazo ça peut ba activité pena ya tolo na sena kin to ye vendredi samedi dimanche to vandi na sama kula nzambe papa nzamba banda osale. Et na mona vraiment ba miracle na ba prière à Tolonase vraiment so mutazo le nzambe nzamba yo kaka. Oui, nzamba yo kaka. Nzamba yo kaka alors biloko ebele to moni miliki. Tout les question mona bosani différence ya Tolonase na Mwasi Mokonzi. OK, voilà. Tolonase za na baki bien eza groupe intercession pour la prière, pour na kusungana na prière. Et puis association des ayango Mwasi Mokonzi. Donc l'association nanga mona za fondatrice nango. Na association nanga ya Mwasi Mokonzi na edaka ba veuve na edaka ba orphelin. Donc dayaka na aide na basi oyo ba mama oyo bazana bana bango moko bazana moyen te ta muso mona mama mo bazana 30 euros 30 dollars je peux dire na kin azote kama pana kwe mo bote kamikate au tambola na pondu komso na telemisa mama pondu kande na yebo na kin mama yakaye tala pondu ebele na tuni mama pondu nio seza combien bi mama 50 dollars
ngabi depuis bimaki na ndako ti oyi aussi oteki habite mama depuis na uti na pépinière soki wa pengo pasa mai yango pasa lobaki autozwa ti awa na teki te ngabi donc fond na yo eza combien abi mama fond na nga eza nyonso tu oyo moni o $50 ça m'a fait mal. C'est que maman bongo na moi moke onga na zwaka na sunga ka bango donc so na coûté na $50 na baxé $50 so na coûté na $100 na baxé les $100 so na coûté na $30 na baxé likolo po esa nini et matisai je le fais pas pour que lobby ba maman na ba kei ba teki ba zu ba comment ba bénéfice ba pesa ba zongelanga non moi je le fais parce que je sais que lobby nga pena ozalate to za ba pèlerin na mokilio lobby to kufana na bana ngana maman famille nombreuse na so na 9 enfants donc aujourd'hui so lelo ngana zate ba œuvre nanga o na sali na yebi ke zo ganga kolo eso zo yoka nzambe pe ko toucher pe mitema bato ko bible ezebisa biso mitema ya ba roi esimba mi pa ya nkolo na yebi ke kolo pe ko toucher mitema bato bango pe bakoya na aide na bana nanga c'est pour cela na osala pourquoi moi si à mon conduit est-ce que et le rôle de maman pasteur habité na moi ça mon conduit par exemple mon conduit na kati tonga ou bien ezaka kombo mo yela ki obuyi voilà non pourquoi pas parce que moi même na bibengaka ya comme mutapienga te moi c'est mon conduit inspiration na ngamoko OK donc j'ai regardé avant que nazalana papa kalamba était j'avais pas tout ça là nazaki na makambo wana te depuis que aya na vie nanga amema aide moko boye on dirait te amema aide moko boye o ezo pesa ngai force ya ko sala pe quelque chose parce que tant mobali azozwa soin ya mwasi na ye oyo mwasi azozwa mwasi pas azoluka azokoka pe ko sala quelque chose c'est ça donc depuis que to komana ye ndenge bible ezoloba vaut mieux 2 que 1 donc na commande ye na force moko boye ya ko sala pe quelque chose babiloko tout non sala ezaki nango na ba projet. Et c'est là qu'il y a un mécanisme, comment qu'il y a une action. Parce que j'étais pas posé. J'étais pas posé, mais tant que nous avons grâce, après singa stabilité, après ngai molongani o aza pembe nanga, autant mususu yo linga ko sala komi sale ya tam mususu nyoso ya yo moko il na 100%, il y a ko ozota 50 ya yo moko nan. Ozo monte que tu na 100% na otika la suna 50. Donc 50 wana yango sala rapé ngai makasi yako sunga pe bato mususu c'est ça. Yango na lobaka moi si ya mon conduit donc moi si c'est moi-même mon conduit o azana simananga c'est monsieur Kalambai qui est mon mari ouais. Ça c'est bien. Alors tout le monde dit que belé au PC bande konabiso banana biso il y a orphelinat dans ngaba na bosoni kombo na mom qui rappeler biso les enfants du Caire chez papa Cherindeke les enfants du Caire chez papa Cherindeke azapi mwana azapi pasteur ouais voilà azapi sous pasteur alors comment na bilo que belé yo PC wana maman Kalambai na makoki na yo moko tozala bande ko contribuer pour que geste abongo salima na banana biso ya diker to benga bongo ba presse oui les enfants diker oui ezala makoki na ngamo côté mais soto bito tchana 100% donc il est ça 80 ezanga moko 80 ezanga moko pe 20% de banana ngam susu balinga nga mingi comme Gladys Lukoki na profiter pena peso mbote merci comme maman Esther la servante Esther Nzambe ambassadrice Esther Nzambe ambassadrice ouais ambassadrice Esther Nzambe apesa yo vraiment ebele na oesiko bimisi eza lokola na moko azaka na États-Unis mama Lydie Nzamokili donc na so on a depuis jour wana na zo la Lydie Nzamokili c'est que yebena contribuer libéré ye vraiment vandaka na ye ye vandaka na États-Unis ye pena linga ko yoka tena lela ye pena linga ko yoka mama ana lela te so mama ana leli aoyoka yo mama Lydia oyoka yo aozala kuta na mois de juin ouais mama Lydia ozala et ils ont appelé sous anniversaire en juin maman Lydia Maman Lydia ozala na juin maman Lydia Nzamokili ye pa sungaki frère Mulolo aza responsable ya ba musicien église mema ye na mwasi na ye mama Elvi en tout cas batika kinga te ba benga kinga pena mama na leka umeli kuna to yebi koza makambo osala kendo kezwa quelque chose nzamba pambola yo otanga batu bomona mutu muso bosani nani lisusu donc
Batu bazaki moi 4, moi 5, oh bakanisa kinga Dominique. Ma fille Dominique, que le Seigneur te bénisse. Écoute, à Pambola inga nanzela papa, à Kedenda pesi papa salini, à Tindelingai. Donc nzamba Pambola bande konyo surtout bachaki lo boko na musala oyo bana ya nini ya les enfants du Caire baza vraiment béni ba sepeli na oyo to memeli bango ya mukie wana kaka tozwa ki to memeli bango et bon so to komi pena kozwa ya ebele so na comme na avoir 20 partenaires ou 30 partenaires au pays pena bolingo qui ne ba soutenir. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire quelque chose. Aujourd'hui papa Yves batebele ba olinga susu ko sungate. Parce que bandeko babimaki na association avant biso ba bizaki. J'avais parlé aussi ça avec Sankara. Sankara aussi na ba action na ye a lobela kiango. Mais ezana batu o nzambe a na mitema bazo ya na ba action. Donc ce qui neti bo pesinga neti courage ta mususu na 50% au moins ngamo na tie déjà 150%. Donc nazo zwango eloko moko ezokuta na kati ya motema nanga moi-même j'ai besoin de bénédiction. Alors le quoi a besoin de bénédiction et ça idée ou tie pas nanga. Alors ngamo ko fona za likolo. Na cause ate ke ba pesingai comment je peux dire ba pesingai 50% na 30% na lié 10% na lié et en sens mais so ba pesinga 50% ngamo ko na hadi na 150% so mona ke et c'est on moni lelo moni biloko belé mais ce qui na bina te l'autre musu ba monta o bandeko batindaki tant que quoi que somba biloko na nyoso te et senga ke faki ngamo ko pena na cha pa moko ya makasi et puis to me malisungi na peza ya liboso teza ya suka et malisungi ndengolobi alors ya mutu ya na kati ya orphelinat les enfants du cœur oi salio passe oi touché o monique ah lobinga pe maman kalambai na ozalate ba nga ba otikala est-ce que ba ozana ba condition parce qu'il y a pas tout moni ba jeune fille baza ba jeune fille momi balé na ba leki na bango ba bengani bango na ndaku o ngana mona ki ya mutu ya pona ngai sala nga pasi makasi na ebite na part na yo maman mona ki nini pona bana na biso ya diker ouais eloko sali pasi kuna lisolo ya bana na biso baza 9 papa liboso mama belaki mama akufi et puis papa yeko na souci à moi sinaye papa yeko kufa bana batikali 9 ya ba jeune fille wono moni en tout cas na bébé à moké wana so il y a 2 ans 2 ans oui 2 ans il y a un bébé à 2 ans moké maman ce que maman atika ki bébé na pena moké tanga bimi kaka maman kufi comment na siko ke bazangi place à ko vanda baké ko vande pa ya ndeko ya maman na bango propre. Donc les qui a maman na bango tata moko maman moko mais a maltraité bango les choses moi na wana déjà ya muki wana o astanga sali petit besoin pour ba longola moi na wana petit besoin ba beti bébé wana bébé ya muki bon to kuti bébé wana lelo na 2 ans maman bango akufa ki bébé wana zaki na ba moi donc bébé le quoi ya moi il faut za mutu moko za sans cœur oui il faut za mutu moko za vraiment na moté maté na ebité na ba bota to bota maka yango vraiment et ça ka pasi. Il y a une photo linga yesu to landa yesu po muto pena za na nzambe na kati na ye akozwa bana ndeko na ye akobokola bango malamu parce que ozo cha motema na bana na yo mais lobi eza ya nzambe ta mususu bana ndeko no boti mutu bako ya osalisa o sait jamais on sait jamais papa ngana ndaku nanga depuis na bana na mobali nanga depuis na zonga kutu moi sima depuis na ya poto na banda ko so ndaku na poto na banda na vanda na ndaku ngai petit frère nanga Teddy Katamba na pesi mbote petit frère nanga wana za musicien na on va na ndako ya studio 20 mètres carrés ba ndona lo ba beta poto ba oyo kanga banda ko kapela ya mukie batie kaka mbeto ya bambeto wana ya double wana ya le petit frère nanga za musicien a memelinga i camarade ba camarade ata 4 to vana na kati ya ndako moko ngambo na zeki na bana mibale petit frère na memelinga radar a memelinga soki ba kombo moko donc a memelinga ba camarade na ata 4 j'étais avec ma petite sœur Lila na pesi mbote sikaza su makanga linga oloba makambu témoignage avec de preuves avec bateau ba vivra ki Lila yelinga yi nani nanu na bana misatu ya na vivaka na bateau. Moi, j'aime pas voir quelqu'un dormir dehors. J'aime pas voir mon oiseau souffrir na kokate. Et ça
na mona on est nzamba sala nga bongo et côté musu ba blemba petit frère nga ba nga tu es naïve yango ba tu ba sala ko boyo yango ba tu bazong parce que oza tellement motema munene c'est ça na ko ko mona muta sufite yango moni makambo no sote tindanga na sa nini na sa l'orphelinat. OK. Na sa l'orphelinat lobby c'est nzambe na bi Seigneur na minicho peut-être na na makoki te ya ko somba place pour na tia batu na baki na nzambe na fouter la te. Donc ndako mutu te ke na futa ambo na tia ba orphelin non. Moi je vais payer, je vais acheter. Na sombi pe na ndaku ba komi yango moi si ya mokofo felina moi si ya mokondi nde na place wana na ko mozwa bana na salini na dopse bango na ina che bango wana na komba kuluki batokolambela bango na luki batokolesa bango bale pe na lobaka na nzambe. Je veux le faire quand ma mère va mourir. À condition le temps mususu ngala kufa likolo bosa mama nanga. Mais le quoi papa nanga sa kufa. So maman nanga kufi na tikali vraiment moi aussi na komi penda vraie orpheline. Ouais. Là je vais me lever place na kozwa ban. Ata na sombi nda kufra Yves. Na kosomba nda kulelo. Na kosomba place lobi na robando tongango. Mais na ocha bana na kati te so maman nanga kufite. To appelé Mambozo et monsieur Tigali na biso. Oui, eza veut. Moi liba veut musu to sala pa nzambe biso moto yaka ko changer ngona sima. Eza veut onga na sala pa nzambe na esa nzambe na sala orphelinat oui. Orphelinat na ngana minute oyo muke ona zozwa na o mema lisungi na bandeko bazui déjà ba place, bandeko bazui déjà bana na banga na charge. Na kende na soutenir bango. Vous comprenez? C'est action que ngamona yé sur place mais j'ai fait aussi des actions na musika na ocha penambo mon enveloppe boyotan na tie na zui na tindi. Tu vois tout le balote pour ngamo déjà kabela ngamo kase ya c'est la 4 ans passé. Parce que na yebek yo tindi na ngamo kase. To yeba na écoute bien té. Yeba na écoute bien té na to mona na IPT nga no mona na yolo na bomenge nga na bangu ba yo bomenge bon na mona ba ya ka passa. Na yeba ni ma petite sœur no voilà donc li solo na Facebook. Nazwa mon cassé très l'équipe Bouma mais il faut que je l'attende en 2025 pour naquer boye faut 3 ans. C'est aussi kaboué. Patienter. Si ko lokwa na kebo activité za moi mingi to zonga to bosser so koloye soit zongité na oya so papa pesi permission pour koya na yebo papa muta pesi permission papa muta sombi billet papa muta après à préparer ses jours donc apporte qui équipe Bouma donc ça vraiment mingi maman ya tu tapé 4 mois. Mon cassé voilà et ça bien mon cassi alors maman les loto lobela par rapport à ba commentaire ou bandeko ba tchaki de émission d'abord pour na yo moko retomber émission est-ce que bandeko ba bengi ba féliciter yo est-ce que bandimi que lelo oza parmi ba chrétienne ou ba mo zotia ilikia to oza na ona lolo. Oui, moni toza mokili mutu batu nyoso bako lingote. OK. To ana mokili batu nyoso to pe bakoki ko kondima soit disant makambo zo lobate et puis batu nyoso to bandimila ka Jésus Christ. Bato pena ba Jésus Christ a koufé la bango. Oh pena grand frère nanga ya Belgique alobaka bato Jésus Christ a koufé la bango. Et puis nous bango. Voilà ni vient biso. JF Fongi na PC Mbote grand frère propre. Frère JF Fongi. Frère JF Fongi alobaka bato Yesu Masi a koufé la bango. Donc ce qui pena oza muto Yesu Masi a koufé la yo oko sepela komona muto alongwe na makambo mokili aye na makambo nzambe. Muto abane ko beta ta musuli solo nzambe te lelo akomo beta li solo nzambe lelo akomo kende église lelo akomo kotika nyoso na maboko nzambe soko za vraiment muto o Yesu a koufé la oko sepela. Et ça ba nyoso tout ba sepela na papa. Na zui ba pele belé batu ba benga ena zo numéro ya prophète wana abondela kapona bino na zui na pesi na za na ba problème na za musika nazala besoin ba prière mususa benginga mwana na ngai na miniki ba bokela ke maladie nazala besoin ba prière ba te belé ba benginga pona ba ko féliciter mais eza pe na ba te belé o pe ba sepelité pourquoi ba mtu musu ba sepelité ba lobi ke nazo kotela ya Noël pourquoi na loba ke werason amema kangai na église mais amema kinga na église. OK. Si on a un homme qui a un peu papa. Pour nga na yeba ki prophète José té. OK. Na yebi prophète José nanzela ya Noël. Ya Noël soit disant yebi prophète nanzela vie Rodjani. Mais batongo nazo tanga baza en vie. Presse belé presse belé bazali bazolanda biso na nzela émission. Mukulu bako bato bazora occasion ya koyamba ya Noël. Butu na sujet nanga.
toyoka ki ke danseuse no moko aleka ki tout ça là ba témoignage alobi que memaka et pas prophète yebisa bino so yebela ki prophète wana wapi et loko nga na yebi que j'étais malade pour ma guérison nanga passaki par ya Noël Ngiama Makanda alors nakoki ko bossa nango te na vie nanga c'est que moi je sais nazalaki na Congo j'étais malade akokai pe kotika nga na Afrique mais tata nangate maman nangate noko nangate azwanga memanga na poto donc c'est que moi je sais na bonzambe ezakati nanga na ko bandaka ko bwa kele ba fleur Yesu Masia zala na epe misana na yeke liboso quoi voilà au banda ko bwa kele toujours ba fleur plutôt j'allais dire ba fleur et merci na ndeko na biso na bossa na ko lobango mingi donc frère Jeff Ifongue au tinela un message j'avais en tout cas il y a 2021 en tout cas nzamba batelo et pe wa puzali tout côté na ba sujet na biso otobaki plus ba commentaire ndé to sala ke to sala émission na biso par rapport il y a les kaki alors tout le monde qui ndeko moko liboso alobi déjà amoni maman Anne Kalamba clarté uzobomba makambo ebele na komba oyo soni na matango yo sali na wenge musique à mezome jamais ozanga kisi jamais pour ko mona ndanga nganga moko te pour ko zo kisi yo zolo baké yo mona nganga na te grand maître ba meko ko mima donc tout ça éviter est-ce que ça makambo so bombi o biso betili solo nango awate o yo mo betakité na ba témoignage na yo témoignage oyo na sala ki on a 2011 isa témoignage à Kala na sala mo je crois na ba chaîne différent bato tamsuba olinga na loba makambo nga na sala te ou bien na loba le contraire il y a ça de quand tu nga lobi et loko moko te ekoki ekotikalaka na mulili Yesu azamwinda une danseuse na kindoki ya makasi boye bongo leader na bango to luka délivrance voilà message de moi pesi comme je crois c'est dire que Chisung donc de l'option muluba la peine de développer un muluba ndeko c'est nani à la peine de nommer Chisung c'est dire que Chisung Tisunga soka olanda biso papa konyo kwa mana otende ko Cédric en tout cas vraiment na koma nzambe konyo kwa mate toza mokili nzambe toza ba pèlerin to leka ngalo na die na tatoli bune na nzambe na onzamba sala na bomo inanga na lobi oyo nga na sala même mukolo ya no wala ko bongola ka motema azana no envie peut-être mukolo mususu wera pa ko telema témoigner parce que vie ya mutu aza star un jour so atiki musala na ko yembela mokili akomo yembela nzambe akoluka sani atatola po biso pe boba presse po biso be ba presse to koluka to landa e asala ke oyemba bondeni atiki ndenge ni akomo yembela nzambe to koluka to poser ba question mukolo wana to koyoka oyo yo tuni awa na munoko na ye mukwa tuka ngapi na de ma part donc je parlais de moi c'est ça donc bon mais le côté balaxa ba memanda nganga te ba simisa le côté non ngana no wali côté wana vraiment loin de ça. Ok, merci. Nous sommes habitués à la coca, il y a un commun munene makasi. Après c'est le conseil, habitués à la ngoma mingi. Merci. Comment est nani? Ndeko ngo kobone Anto Tamba. Ndeko Anto Tamba, que le Seigneur te bénisse. Vraiment j'aime trop coca, vraiment merci. Je vais essayer d'abandonner le coca, merci. Ndeko Bula Mbembo alobi wana azali pasteur voyou na yiki so alobi na nani pasteur voyou ce qui peut wapi to éviter. Oui, alobi po a signifié te awa. Alors nous alobi nzambe abatela yo atambola na yo ma sœur on a connu Chimène Tequila et des autres de quoi King Tequila je sais pas. Bon tout ça plus un message où ils un peu compliqué voilà. Nous sommes wana ezali ya solo petite sœur na ngai ya bomengi na yolo site koko na bino alaina makisi ya solo ndeko mo ya yolo a confirmé awa connaît papi Mvwanda. OK, ndeko papi peut-être ayebinga ndenge koko kwa na vana yolo quoi. Voilà. De comme ça, grand maître Aza escroc. Aza un grand maître yo. C'est là que ma campagne escroc. Aza escroc. Aza escroc pas mon qui déjà use une étoile. Profiter quand étoile ou un des basses qui ma campagne. Est-ce que yo moko en soi, au moment où senti que une étoile le pour aux amutumine malgré que bilamba le routine qui et qui n'est pas grand maître on a pour la qui si comment on a succès le loyebana. Ouais, aujourd'hui je n'arrive pas réaliser en gros. Avant les choses là, j'étais toujours dans le succès. Okay. Avant les choses là, j'ai dansé toujours bien. Mais exactement le mot moi qui m'a influencé quoi que si mais le mot et puis comme quoi croire ne le quoi c'est ça. Vous comprenez?
Donc voilà quoi. Donc c'est déjà fait et c'est ça la c'est l'équipe. Donc on continue, tout continuer, là. Oui, c'est l'équipe. Les kakaba délivrance est-il l'élo? Ah bon? Oui, ngai soki na monique côté on est aussi mbaté na mi commissaire mama tolo na sepwani. Yo kasi mutako sala que vendredi, samedi, dimanche, ni manger, ni boire, ni laver. Oh, salango? Na sala kango. Tilelo. Oui. Ko liate ko melate pona nzambe te pona ngamoko. Tant to kanga ba jeune, tant to bonde la za pona nzambe te za pona prière za pona yo moko. Ngana bonde la papa nanga na bonde la to na bonde la te nzambe otika ne nzambe po avanga la ya na mukili nzambe za la nzambe. Na ko kufa pe na ko tika nzambe ko za la kaka nzambe. Eza te ke ponga na bongo ni mutema nde nzambe akomi nzambe non papa. Tout le monde sali bandeko mususu bana osambela ndeti ba makoma bana osambela atika na ko sambela koma na makamususu mutakanga basinga ça les gens parlent mais lui il regarde sa vie. Voilà. Aujourd'hui aussi papa s'il te plaît je na ko loba pe na tiki na mama nzambe na tiki na pe ko sambela na ko sala nga suma mama nzambe de mutatinde nga pe na mama nzambe azate. Et azana été mais soki na landa kanzambe ti lelo mage ba découragement mage ba problème mage ba combat mage nyose ekomelanga na vie nanga na kangama kana nzambe parce que ngambo ko na yebesika na uti na nzambe wana na yebesika to komi besika otozo kende ndoko na nzambe mutu ayebinga na yebiango te yango na comprendre na kati ya esprit nanga esengeli kana landa nzambe. Voilà, esengeli ka ya nzambe ezala ndeko moko a pesi Abel Peso juste un petit conseil, hein, comme on a eu moins de tête. Donc, Kalobi, c'est comme si dans cette émission, on a déjà qui fallait pour parler, qui ne compose pas, au juge qui fait rigola, au juge qui héritier, au juge qui manque, qui a un gamin, le club comme on a mambongo. Moi, beaucoup ce qu'on y béni, bon, il y a un beau sous-souté, donc on va se payer na langage joanate. Sur la facilité, donc je sais pas aussi par rapport à la vidéo héritier Watanabe, ça fait débat, ça fait polémique, donc ça fait polémique aussi. Pourquoi maman pasteur a nous en hérité Watanabe Simani, je sais pas. Maintenant la première question et puis on la deuxième. Bon, première question frère Yves Ezake, de quoi comprenez quitter. OK. J'ai dit que ba fali poupa ba faire gola ba héritier oyo nazalaki na bango lobby bazali susu oya lobby te aujourd'hui niveau na bango esali nini et mati on comprend papa nanga donc niveau otozaki na bango tamsu biso nyonso tout biso ne sotozo dépendre na normal parce que tozaki faire héritier ngai biso ne sotozo antono dépendre na président moko mais aujourd'hui faire azana bateau ba dépendre na yi azali sous musicien motouté a commis président moko boy ozo comprendre papa donc héritier a commis président moko boy azana bateau moko boy o yazo kamba ozo comprendre fali pe oyo to kolaka na ye na sinkin oyo to vandaka na ye to liaka to sekaka lelo na minute aza oyo wana nga na yeba kita na minute akomi président akomi star ya monde entier. Donc aujourd'hui moi aussi nazata mususu oyo wana oyo bango bakanisa ki lobby bazaki na babazaki na lobby te na yebite so to comprendre lelo makambu pe échanger lelo da komi na batu pe oyo nga pe na osani ni naza kokamba peta mususu quelque part. Est-ce que lelo ndenge to sala ba temps ebele to mona na kate soki na ke ko betela bango par rapport à contexte oyo tuna kinga. OK. Par rapport à question zila s'il te plaît. Par rapport à question papa Yves oyo yo osala kinini otuna kingai. Baza bandeko nanga moi aussi j'étais comme nazalaki kuna na bongoli mutema na yepa Yesu. Fali azandoki pona ngate. Fere azandoki pona ngate. Comment héritier azando ki pona ngate héritier yanga mazando ki pona ngate ozo comprendre baza bandeko nanga meloko kaboli biso musala bango batikani na musala bango ba osala mususu et puis nga pe na tikani na makana komi pe na makambu mususu toza d'abord toza famille parce que toza peut-être na ba souvenir o etikani na histoire à vie to lié sika moko to mêlé sika moko to bine sika moko donc toza binemité
Bon, attends, est-ce qu'il faut bien yoka yaya baza ba famille nanga obi évangile oyo mokili ezolukata mususu mama tolo na sa ya nango ke fali mutama sunu héritier mundoki nani faire wera na komonete na kopesa mbote taza évangile wana nga nzamba pesinga ngote nga penda évangile wana nzamba pesinga tenga jamba pesinga évangile ya miséricorde parce que moi aussi j'étais comme eux, moi aussi nazalaki na groupe wana donc il a sengi mawanzambe nzamba kango nga lelo na komo lobela nzambe lelo na koyembela nzambe par rapport na bango akoyembela nzungu akoyembela sani akoyembela mwasi akoyembela société mais moi nazaka na mutu moko ona koyembela so na bina yemba lelo na koyembela ka Yesu mais en dehors il y a tout ça là toza famille toza famille toyebanaki donc relation babamba babomba rango donc bible zo ebisa biso to luka kimia na mutu nyonso to ye na question à photo OK quand j'ai fait une photo avec héritier soka ye a simbinga héritier me voit pas mama tolo na se ayebi ka bongo héritier zo zonga sœur na ye ndeko na ye azolo bango bien na snap alobi on a fait combien de temps 10 ans 15 ans tout le monde a raté et ça de quoi ya Noël lelo na ketala ya Noël papa ya Noël tango ya magapa na ye azomona mwana nanga bongo ni me aomona nga mwana azomona nga leki na ye famille na ye aozonga na bani ba makambo batu ba olinga bachanga wana ti nga pena na zana nga na kati penda ya ba mama pasteur wana ba olinga bo kanisa wana ti nazana nga na kati ba mama pasteur mate o vantard mutu akopusa pembeni te akopesa batu mbote te akolia na batu te non il va yebi to tchaka biloko boye il va tchelo boko nga na tchelo boko biloko nini ya balabala ya balabala na kosomba bitabe na nzela na liele je vais to somi posangulu to lié kwanga na nzela voilà donc to lié dendo lobi wa boleki pele kibumba eza ministère nzambe apienga ayebesika autolukanga autolokotanga ndenga ikomi na nga bona oyo nakomi nango nakoyi kozala lolendo te nakolia na bandeko na omela na bandeko mais nzambe le mutu asalaka nini nzambe le mutu abatelaka baza famille nanga ba bandoki pona ngate nga funa approcher bango funa te ya bango parole voilà soué na yo majeur za plus nini soué na majeur ya maman Anne Kalamba eza nini pona bandeko ba musicien oyo oyebani na bango très bien oyo oyebi musala na bino ndenge c'est pas ça na ndenge pe komi lelo soué na yo majeur eza nini souci vraiment souci nanga ezani souci nanga ezaki à chaque fois na ko bando kutana na bango faut na te ya bango parole na za rappel ba numéro mususu na te ya kabandira kita musu ya église ba maté na tindiki na bango au mona pe au côté pe na face na WhatsApp pisa mususu ya héritier au moni pe ke émission to maté o tindela ki atali yango. Donc c'est que message nange zo passé donc nzamba biki singate ponga na batela ko bika wana te nzamba biki singa ponga na kende ko biki sapé batu mususu. Alors si je fais photo avec héritier, si je fais photo avec peut-être il y a Noël, si je fais photo avec Ifali, avec Ferré, c'est ma famille. Oui, je déclare na lobi bazaba famille nanga bazaba ndoki pona ngate. Chaque chose a son temps. Nzambe mutabongo la batu mutema. Ngana kozoka oyo nzambe apesinga na kokene ko kabola ngona bango liloba ya nzambe. Mais mutu akoya ko bwaka mai, mutu akoya ko kolisa graine na kati ya mitema na bango nzambe mutu akolisa bango. Ngate mutu na kolba te na solisi bango te. Na pusa bango musika ngande ba obongo la mutema mais non. Il faut bazala kapena biso bamonaka o biso tozo sala façon na biso ya kotambola façon na biso ya kozala po bamona ke nzambe pe aza munene po tango tozala ki pe ba bête sauvage ba yeba ke tamboleli ya bête sauvage mais le temps sou na banzela na bango bamona ka sou bête sauvage te quelque part to bosa te biso ba to bongola mitema ba to ba bongoli na tozolo mona bango soi disant ba bongoli na mitema te ba ota la marche na biso baota la marche na biso ato bombami ba yebi ke oyo na banzela na biso na molili ata kitisi chapeau to mona kaina banzela na biso mais oyo banda bongo na mutema na banzela na biso to sara nini to mona ka ete ngai pona nga ba famille baza famille pona yo alors na yebi ke makambo yo ba ndeko belé baza na moi ba contradiction makambo na yebi te so bazo comprendre mal par rapport à émission go alors ndeko moko bijou ka Bwamba alobi ki sinayo mokonde esalaka ke ozo maladie en PC ezalaka ritu ya ki sinayo et aussi ndeko moko affirmé wana Esther Calais
Et oui, ils ont dit que sinon, Kolobate, Babo, quelle est la maladie à pèse. Gloire à Dieu, problème était. Ce que j'ai dit, qui si na simba qui, na kenda qui pas, il y a grand maître, na kenda qui on a canal à Moutouke, et zongela inga, ils ont qui a leçon pour nanga. Babwa kilanga, et zongela, c'était toujours leçon, na zongo leçon na vinanga, que na koyo le kasunzela mo susuta par nzela nzambe. Donc et pesanga toli. Yango nazo pesa pe bandeko nanga mususu toli nzela mususu ezate poso ke nzela mususu ya mabe yeba ke nzela wana ekoyi kozongelo mabe mais nzela oyo ya malamu eza kaka moko parce que lui-même notre Seigneur a dit je mis deux chemins devant vous mais il a conseillé biso lisuta bolamu nzambe alobi na tie banzela mibale liboso na bino mais na conseiller yo landa nzela bien landa nzela bien. Donc, bande ko na ba koza pe na raison de ba lobby selo bango ndenge ba vandeli de ba landeli histoire so ba moni keta mususu makambo na sala ki yango ezongelinga c'était tout nyonso to ne servir ngaka kake na leçon na comprendre que muto aleki nzambe azate nzambe nda pesa ka sans réclamation donc monguna soka pesi yo na gauche yeba ki akoya ko réclamer na droite. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, amen. Et ndeko ba lobby comme on est liloba la parole. Voilà comment tu vas. Liloba la parole, ouais. Alors il n'y a rien de différent sur ces témoignages. C'est triste et dommage qu'aujourd'hui la crainte de Dieu soit banalisée. Pour nous, abia moni et le remonter différent dans les témoignages. Oyo, au lobby no mama malongati. De comme ça lobby commence à contredire liloba. De comme ça lobby oza bizaleli oza pe nzambete. Je ne sais pas, bon ba lobeli ndeko liloba. Mais to ke na oya liloba. Ya ndeko liloba, pona ndeko liloba na ebi ka Hollanda. Le quoi déjà mutacha ba commentaire, c'est kaza muto alanda kavima réseaux sociaux. Ndeko liloba problème était au monde to ke na ba église bo pasteur a cause la tei lelo, liloba na ta mususu yeli na ngoyote. Liloba na ta mususu ke édifier mutu mususu yeli mutu mususu. Par rapport ya ndenge pasteur a lobeli, ta mususu liloba wana écoute ba problème il y a même cas ndeti ndeko wana zo vivre alors au moment que makambo wana ekozala nango pona yote ekozala pona ndeko wana azo vivre to mona kango to koza verset moko ya biblique lelo to tangi yango ndenge molimo mosata ko edengai na décortiquer yango ndenge ta mususu yo pe kote yango lobi okomona o décortiquer yango ndenge monté donc toza différent ya bato mutu mususu eloko mususu ko sepelisa ye mutu mususu eloko mususu ko sepelisa te yango zo mona ba témoignage mususu andimi teza conviction mutu. Voilà. Donc que le Seigneur te bénisse. Merci. Gama, bino bozalaka soki succès na actualité silibino. Mon komiko ko c'est la satana batuma kambo. OK. Ndeko nani wana? Lungoa. Ndeko nani? Ye gama a Ethiopia. Ndeko gama. Gama. Ndeko gama que le Seigneur te bénisse. Papa Yves. Moi j'ai quitté Maison Mère à plein succès. Ah bon? Oui. Moi j'ai quitté Maison Mère à plein succès et puis j'ai joué double zénith na yaki na Betty Bercy na zongi na keko beta double zénith si je voulais rentrer na lingai na zonga parce que moi-même déjà na banzela nanga musu na zaki nango na saki pe déjà ba calcul mususu ya Noël pas pour faire après a promettre kinga déjà ki otikanga Maison Mère zaki na moto makasi bolingo pe ya Noël et si la quitté pas nanga abanda ko linganga kaka lekola lekini ndenge abanda ko linganga vous comprendre donc loin de là et pour ndeko yo donc je suis désolé nzamba limbisaye donc ayeba ke na longwa Maison Mère na succès Maison Mère eza na succès eza ba Maison Mère ala longwa pe na piakate depuis fane na tikala pe na poto na tikala pe na mweloko na tikala pe na oui ba futakinga na ba fisa ba makamunyo surtout ba futinga et puis na tikali. Et ça c'est que o la bakangi porte na butu yo bimi malembe kimi otiki bilamba otiki ya masanta ke loko moko bonzambe zo ya pa na yo habiter na tika mwana ya sala na nzamba solo. Papa Yves, Dieu prépare tout. Ça c'est vrai. La Bible dit c'est nzambe muta simbi mitema ya ba roi. Nzambe so alinga salela yo ako préparer le onzela aza metteur à scène nga benga ke metteur donc aza vraiment muto oko akoyi ko organiser loko pe et sali pe bien.
Okay. Donc nzambe ye moko préparaki nyonso wana. Na kotikala na nga nzambe ye moko préparaki yango tina ndenge na zaboy. Donc nga vraiment na posa mutu andima to mutu andima te na posa mutu sepela kaka nazaki na molili na bande kotambisa ta musu bomo inanga na nga moko mais lelo na komotambisa bomo inanga na nzambe quand même et ça la bino ta plaisir. C'est ça. Voilà. Et puis bon continuer ko tchanga la mabondeli peut-être ezana babiloko mususu o bino bolingaka teta mususu ça la pas basali ya nzambe bo tchanga la mabondeli nzamba sala ngangolu na koma modèle ta mususu bino bolingi nazala mais pour nzambe peut-être nazala nga modèle o nzamba lingi nazala po yem tabenginga c'est ça. Ndeko Viper 3 alobi ba wera na ba JB il faut non seulement ba luka elongi nzambe mais aussi ba tubela comment ba tunyo so ba utaka epana bango ba tubelaka ba pratique occulte na bango sauf wera jibende ba yebi kisite. Voilà ce que alobi na invité so comprendre ndenge alobi abi ba milicien belé il faut ba le kabalu que le nzambe ba tubela mais pourquoi wera na JB ba tu mingi ba ba yebi kisite tandis que ba milicien mususu ba témoignage ba tu na bango ba lobara la pratique na bango. voilà c'est quoi la question werati. Voilà ce que mais il faut y ba pose qui permet na wera ba tu pratique mo boy. Wana vraiment question eza ya Noël eza ya ngate. Ndeko mo alobi on est Tristan Fariala alobi donc kisiango e futi yo et memi yo tina poto au JP Mikanda au Bali ça va. Et puis la souka c'est n'importe quoi. Congolais. Congolais dans tout le monde dans mystique. Il peut finir que lengia donc pacifiquement. Oui papa Yves, on a lobby avant-hier je partais avec ma grande sœur na babenga on na Kalukate na Jamaïque. OK. Si on a bêté même le salon on a une émission Papa Pissom. Là to komi na Kinzela Kitambo wana mutu abeti libaku bazali na mwasi na mwasi azoya sima mobali liboso. Papa Yves mutu abeti libaku akweya kufi sur place. OK. Donc tant akweyi ce qui est que tu vas biso na bapoto prendre batu ba ya osala ye premier au secours ba ya chai na position o esenga ke si ba pompier ba ya ba kuta bon ko garder ta musu bomo ya mutu bepike mais mutu la akwei asali so crise akufa ki sirpetant akwei akufi batu ba ye ba tondele na le belé et puis les deux so mutu ya tala teli abaluki biso na kata voiture mutu tala uto tala ye grande sœur nanga Nancy beaucoup les na profiter na PC mbota tuni eza nini ah mère tika mbokelengi mutu penda beti libaku akoya kufi zo makanisi ya mutu akoya kufi mais yepo pesa sango wana bengango déjà mbokelengi donc congolais biso no surtout mutu na mutu aneka na ndenge ya penser na ye voilà ndenga lobi non ndenga lobi OK pena poto na kisi no simba nazala na poto na boti na poto na vivre na poto donc na okufa na poto bakundanga na poto OK na poto na ndenga kisi futa pe tolo bani. Voilà pour terminer la toute dernière question aussi dont on a un commentaire pour Ndeko Isha Luma nde atie yango alobi bête sauvage alobi vérité te to yebi bino obanga ka ba fan ya ongi musique maison mais on encore to bagi liboso maison yebi biso sur na commentaire awa donc obanga no ba fan la maison mais nde zo bomba makambu ebele na kati wana voilà. OK nzamba zo lokumu so na obanga ba fanatique ya maison mais nzamba zo lokumu c'est que moi je sais na témoigner moné na nzambe na oyo na kutani na ngona vie na nga pe na oyo na sali na vie na nga donc nazo mona eloko mo penda ke na ko se reprocher na ngote c'est ça quoi. Voilà to ko bina ba o ba biki na témoignage oyo nzamba pambola bango puis ba o pe ba beti yango kara nzambe ya pambola bango moi l'essentiel na sali par nanga na lakaka nzambe soko biki singa na ko témoigner kayo vie nanga mobimba. Donc nazo continuer ko sala nzambe même na sali témoignage te ka l'air na télé maka partage na bandeko ka ndé na ozora téléphone nanga na komi verser moko na tindeli 3-4 personnes na osala déjà ka musala nzambe donc pour nanga c'est ça. Désolé maman, tu n'es pas encore convertie totalement
faux cheveux, fausse ongle, bouche et boucle d'oreille, boucle d'oreille, apparence Jézabel, répands-toi ma sœur et tu vas hériter les royaumes des cieux. Ok. Question on a commis un mystique, a été écrit il y a arabe mboka oyo équipe moi donc il est mingi voilà donc question on a luka ngo papa Yves to suki na bisowana question on a linga ngo mingi omoni na mona ba témoignage total ba témoignage bande ko be baleka na menza mamemenga na lola ala kisinga imba zakeza mabe ala kisinga sukeza mabe bazongleza mabe ala kisinga babu d'oreille za mabe oui eza conviction ndenge na bongo na motema na nazo conviction teke suki na nga exemple suki eza mabe na nazo mais muté eza conviction moto papa eza na histoire mo na bible eza na maman moko azalaki na zemi maman Samson maman Samson bible lobi ke Nzamba apesaki ultimatum alobaki ke bakoki akobota mwana wana rasoir ekoleka na smutu na yete ozolandanga papa mais maman wana azoki message wana apakolaki ngo ba maman nyonso te balimbisanga kote wana apakolaki ngo ba maman nyonso te ba maman nyonso boza na zemi na temps oyo Nzambe abimeli nga yebisinga ke bino nyonso nde boza wana bota bana bokotia rasoir na mutu na bango te bandeko Nzambe ambekisa bango suki bandeko Nzambe apekisa bango zong bandeko Nzambe apekisa bango tamsu boucle d'oreille ba continuer ko sala Nzambe na ndenge o Nzambe abengeli bango parce que chacun a sa mandat mutu na mutu azana makambo o Nzambe sololaka na ye soki Nzambe abengi ngai Nzambe na abimela ngate to e convaincanga te kotia suki te kotia manzaka te kotia beauté te ezana batumsu bakendaka plus loin bapakolaka même mafuta te batala la télévision te ozo comprendre eza mutu na mutu aza na lisolo o ya sola ina Nzambe mukolo Nzambe ko sola nanga akoyebisanga ke mama ana suki te mama ana manzaka te mama ana poudre te mama ana crayon te rouge te na rotika il faut que Nzambe lobela il faut Nzambe lobela alors celui a lobeli ndeko moko pour que message be comme message koko ya il faut na za convaincre il faut na za convaincre na message bible bina biso ke prophétie il faut qu'on examine oui mutakoya yebisanga to zo pa prophétie belete mutayo yebiso mama ana regarde ça mais il faut ça convaincre nango non témoignage donc il faut examiner ngo mutu na mutu examiner soki Nzamba convaincre yo te kondima makambu mama ana lobité Saint-Esprit soki a convaincre yo na makambu nyonso to ngana lobi ndima eza lokolo ke na église pasteur atei makambu soki oza na convaincre na moto kondima te voilà mais soki motema ne tout isami le bata sankara de kunta na préféré na profiter na PC mbote oui alobi mutu a tout isami na baction zo sala pa mbola mutu a tout isami soki tout isami na makambo mama ana kalamba ya zoloba gloire à Dieu mais soki tout isami na ote ça sert à rien on le ka ofinga to koma commentaire moi ya mabe mais non yo so moni ke tam sungana na fond Nzambe o comprendre que yo za na vrai Nzambe yo kata masoko binozo ya Nzambe yo kata mawana kati no mutu na lokwa za na fond Nzambe na sa nini na ya ta finga ye soko fingi o rejoindre ngati soko finginga o rejoindre nga mais soko comprendre que maman moi so azoloba na comprendre que ana fond Nzambe nga na vrai Nzambe fona sa nini fona soutenir ye na pesa e vrai Nzambe na nga posa nini abika sou bien okoya na commentaire oko commenter bien oko loba nga loba ya bien bona oui na ti pantalon parce que na service te nga so na service Nzambe na la ta pantalon te OK oui ça c'est bien Tomi na suka pour la bande on va contribuer pour la fondation moi si Mokondi basala ndenge nini ba numéro affiché je crois bien tout retour ça les fonds et autant numéro maman pour que bande va bien va contribuer pour la geste ba komi na Facebook nanga na Facebook nanga moi si Mokondi moi si Mokondi tolo na C et puis nazana Anne Kalambai et pardon évangéliste Anne Kalambai ou bokomeli ngai na page na pardon na page nanga fondation MMK
ou okoki kokomelanga pe na email pardon na email nanga Anne Sabaoth. Bo s'abonner ebele vraiment bana na nzambe bo s'abonner na YouTube nanga Tolo na se TV 100% Jésus. Donc so betika 100% Jésus ou bien beti tolo na se o mona mama ana ye moko na photo et puis na semi micro bo commenter bo liker bo s'abonner bo kozanga te ko pambola bino parce que biloko bien et les crapé na katia action ba activité na ngani so action no so na salaka et les crapé na katia tolo na TV 100% Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Merci maman, tu as souka numéro de téléphone, moté na boîte la biso. S'il faut même on peut ça concert plutôt conseil na bandeko yo ba tikali na monde ngo surtout na baleki na bino lelo ba komi plus loin que les cabines na bakisi makasi na bandeko ba tikena monde occulte au websa bango ni pour gato si ça comme conseil surtout que yo lelo mosai na nzambe. Ok, nga conseil na opesa monka eloko eleki nzambe zate. Nzambe nde muta simba mitema batu, nzambe nde mutu abengaka mutu. Donc Bible lobi soki nzamba bengi yote okoki ko yate. Donc biso nyo surtout ezaki na tamoko boye ozo busali la nzambe ozo kende likolo musuli banda ozo sali la nzambe ozo kende likolo musuli banda mais to komi na tamoko boye to komi pena ki ata problème ye ata nini beti na gauche beti na droite okweka na se makolo nzambe po to za na place mususu ya kokende te. Donc o ezan de kona bino évangéliste Anne Kalambai ezan de kona bino mama tolo na se moi si a mokondi. Donc lelo vraiment na leka ki mingi na cadre ya association nanga oyo ezoko aider ba femme veuve, association nanga oyo ezoko aider ba orphelin, oyo ezo mema aide na bato yo bazana ba fonds faible, bato bateka kabiloko bateka mwa pondu mwa ndunda mwa nini mwa mbongo na ngai ya mukie oyo nazwaka oyo nzamba pesa kanga na ye pona kabolango na bato bazangi po eza mission nzamba tindinga eza mission nzamba pesa nga kolia yanga na ba oyo bazangi. Nzambe apambola bandeko nyonso to oyo bazo soutenir vision nanga. Nzambe apambola bandeko nyonso to oyo bazo soutenir nga na conseil. Nzambe apambola bandeko nyonso to bazo soutenir nga spirituellement. Nzambe ya lola apambola bino akanisa mabota na bino akanisa ba famille na bino. Ezalaki des passages nanga na mboka Congo mabele nanga étant qu'évangéliste na ko vanda kimia te. Et Seigneur l'a évangélisé comme voyez sous Massia partout dans le monde entier et sa mission au Nzambe a mandata biso. C'est pour cela na passage dans la mboka Congo na boya ki kokanga monoko na sali oyo Nzambe atiaki na motema na koki kosala. Ce qui kolo Yesu Massia zongité, j'espère tokokutana na mikolo oyo eksali koya. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu. Merci. Où est la boutique à Petite Sœur Nanga? Boutique à Louise Gatamba. Donc, et ça, il faut. Ça, il carton. Ah, on a pas boîte à milique, hein? Oui, Panzani, on va yes, it's open.
Merci papa chéri, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci Ndeko Judith la Rose. Zambia Pambola, la servante de Dieu, ma fille chérie, ambassadrice céleste, maman Esther, que le Seigneur te bénisse. Zamba Zongi, c'est si que Bima qui glace. La voiture naenda moika poussière wana aboko lo bakangi pema c'est quand combien de sacs oui ça c'est tout na ici c'est là votre moi ezo ba quoi ezo place na donc ça c'est mon nom wana sikolo Oh bébé non vraiment souka. Bébé me soucie ça sur nous.
Ah, regarde ta biche. Regarde ta biche, regarde. Stéphane anatia makelele tozo ya mama. Nous allons faire une prière. Yahweh, 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 Les enfants veulent piquer. Nous avons mené tata au orphelin, nous avons mené maman au orphelin. Nous avons mené
livre à Jacques, chapitre 1, pardon, le verset 27 et le dit, la religion pure et sans tache consiste à ce que rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leurs afflictions et de se séparer ou de se préserver de toute souillure. Aujourd'hui, nous avons sepeli na nzela ya musali na ye servante na ye aye ko rendre bino visite, aye ko rendre biso visite les enfants du cœur. Voilà na occasion oyo okotombola mongongo no pona ko pesa nzambe merci. Koloba nzambe merci pona ngonga oyo pesi biso, merci pona opportunité to occasion oyo pesi biso ete to yamba musali na yo kati na oyo esika. Atamboli moko tala na équipe na ye mobimba. Atamboli pamba taye na mwa loso mwa fufu oyo pona bino. Yango tokende kopambola nzambe mpona kokoma na ye totiki nyonso tokosala awa na kombo na yesu tokondela kombo na yesu. Père éternel, nous venons demander toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour Dieu parce que tu répètes tes volontés à chaque matin, à chaque nouvelle intervention Seigneur. Mystère comme toi Seigneur éternel, Dieu des armées, Dieu des cieux, des orphelins, des pères, des orphelins, et les défenseurs de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette assurance. Merci Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, nous te bénissons au Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Sois le maître de ces moments, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Manifeste ta bonté, ta fidélité. Que ta servante, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Protège tous les enfants. Les enfants, vous de la web, ça n'a pas c'est la maman et bébé. Parce que nous vivons à Zouaka, à Kalesi. À braver les obstacles, il y a coronavirus, il y a transport, il y a avion, il y a moyen de se faire pour aller à l'action. Ok, ne ko pambola maman oyebisa nzambe apesa yebele nzamba kanisela ye na geste oyo asali nzambe afulukisa musala na ye afulukisa ministère na ye afulukisa kombo na ye tambola mokili mobimba topamboli maman topeli na kombo na Yesu. C'est ça qui fait élever les pauvres. Tu ramasses quelqu'un dans les néants, tu les fais asseoir. Nous bénissons la fondation, nous bénissons toute l'équipe, Seigneur, dans les noms de Jésus. Nous bénissons la chance, dans les noms de Jésus. Tant qu'elle sera en vie, prolonge tes jours, Seigneur. Ajoute les jours, oh Dieu, parce que c'est toi qui es le Père des orphelins. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, il n'y a pas beaucoup de panda. Ok, Stéphane. Oui, le panda, c'est quoi? Voilà. Merci. Fondation Mwasi Mokonzi. Maman Tolo Nase. Toyambio. Na Ndaku Nayo. Les enfants du cœur. Alors nous sommes très contents, nous les personnels qui travaillent ici. Je suis M. Cordon, Oscar Lewis. Je suis le coordonnateur de l'orphelinat, en même temps de l'association des enfants du cœur.
fondé par lui-même, le fondateur et président, Papa Thierry Ndeke. Alors, ça a été annoncé au Yann Abino, vu que c'était prévu la semaine passée, dans les PC quitté, le week-end de Ratagui, nous avons respecté rendez-vous à lundi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons juste vous donner le temps de communiquer ce que vous avez comme message d'encouragement, d'amour, d'affection pour la Bananayo. Et vous allez aussi le dire devant Bango, raison pour laquelle vous êtes à la Bango. Et nous allons vous donner le temps de vous exprimer, tout le temps que vous pouvez prendre de vous exprimer. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Pour une petite histoire, nous sommes d'abord l'association des enfants du cœur, qui a vu les jours depuis la France, la ville de Paris, depuis 2015, fondée par Papa Thierry Ndeke. Et jusqu'à présent, ça fait maintenant 6 ans que nous œuvrons. Bien avant de créer l'orphelinat, l'association des enfants du cœur a pour 3 missions, à savoir venir en aide aux orphelins, venir en aide aux femmes veuves et aux personnes vivant avec VIH. Et nous avons plus accentué nos actions sur les orphelins parce que tu as trouvé que les parents sont plus démunis, plus abandonnés, plus fragiles, plus... Donc, nous avons sur alors, nous avons eu à travailler dans l'orphelinat de Bélé, la ville de Kinshasa. On a aidé, jusqu'aujourd'hui, on continue à aider, on continue à être des partenaires. Mais on a pensé trouver aussi un cadre approprié pour les enfants du cœur, afin que tous ces enfants qui traînent dans la rue, qu'on jette par-ci par-là, qu'on puisse aussi les amener, les mettre dans de bonnes conditions, pas vivre le rôle là-bas dans Nyonso, parce que moi, dans mon côté, orphelin, orpheline, les arts destin est décidé, et maintenant, il y a le but qu'il y a là, papa orphelin, il y a pas veuve. Voilà pourquoi, dans le canal Nabino, alors, ça fait pratiquement depuis le mois de février que nous sommes ici, et nous avons pas mal de problèmes, mais nous nous accrochons à la fidélité de Dieu, et Dieu est en train de nous soutenir. Oui, bébé Picha. Bébé Picha. Mais de là, de l'autre côté, chaque fois, chaque fin de mois, on vient en aide avec le pamplex, le couche, le télé et le bureau. Voilà. Donc là, c'est une prise en charge vraiment totalement des enfants du cœur. Comme je disais que nous sommes en train d'aider, même celles qui ne sont pas avec nous. Parce que nous avons 3-4 orphelinats où Tobanda qui n'a pas avant de créer. On aide, on se souvient aux besoins, tout ce qu'il faut. Et ici, voilà, nous avons un nombre effectif, il y a pas de croître de jour au jour parce que nous sommes en train de prendre les enfants de gauche à droite et même l'État congolais aussi est en train de nous copier Bana, moyennant une fiche européenne, ça, on a voulu mettre les enfants dans de bonnes conditions pour ne pas mériter paix. Alors, on est cadre de Tchébango. Depuis le mois de février, mi-février jusqu'à présent. Voilà, alors je voulais vous donner la parole, comme ça, pour continuer là-bas. L'évangéliste va fortifier un peu les enfants après. D'accord. Alléluia. Amen. Nazo Pambola Nzambe, votre piété, na occasion, na opportunité. Oyo Nzambe asali biso nazo ebisaka bana bozala ba oyo bokozala obéissance bokoyeba Nzambe bolinga Nzambe kati na bomoi na bino eloko eleki Nzambe eza te bakopesa oyo lelo t-shirt bapesi yo basket bapesi yo nyonso tu mais eloko eza très important na kati ya vie ya moto ezalaka Yesu Mesia boye nde moto azali fondation namimona te naza délaissé abandonné namimona te ke nasuki mais soki natomboli miso na nga et na belele pa na Nzambe
oyo apesaka mayele apesaka makasi akobatela yo okokola malamu. Pourquoi? Parce que oza yo moko te na samoi. Soki Nzambe a utilisé sa servante pour aya kopesa moke oyo aza na yango, cela veut dire que aza moko mpe kolakisa lokola ange de l'Éternel pour na koparticiper elongo na vie na bino. Alléluia. Amen. Bao bayebi Nzambe batombe na loboko. Yebisa moninga linga Nzambe. Na motema no modiva. Ezala na kututo na moi. Na kotala batute. Ata nazangi tata to mama. Mais nayebi nazala Nzambe na bomo. Omibeteli maboko yo moko. Donc, ils ont vraiment un programme depuis place vous avez dit Bosso. Mais nous avons mis maman comme a permis d'agiter mais nous avons tout le temps un pasteur Thierry, la manifestation belé dans ces manifestations mais dans mon anaté. Donc on a qui na mabela Congo na habité ngai moko fondatrice il y a la fondation Mwasi Mokondi na ya sur place. Pour l'instant fondation Mwasi Mokondi zo mais ma aide na orphelinat au basu déjà ba cadre. Donc na moi qui on za ba pambola na nzela na biso tozo ya na ba aide za première action té. Donc première action tout ça qui on a décembre 2020. Ouais, si je ne me trompe pas, décembre 2020, tout ça qui action à Liboso ya pour soutenir ma maman baza ba veuve, ma maman baza na ba faible commerce ya commerce, fort commerce, baza na ba fort ba 30 €, ba 50 €, ba moins de 100 €. To meke ko tia quelque chose dans enveloppe to soutenir qui bango pour ba meka ko matisa ba fond ya ba commerce parce que ko pesa mutu lelo a olia et aussi là. Mais on peut ça mutu musu 50 € à pamba. Au moins au beau salon qui est dans mutu na so azama yele. Ako bakisa moi ko bakisa ti jour musu so kama ke et memi et pe musique et puis deuxième action au moi c'est Mokondi et ko sala ndé ko kita vraiment awa et pas les enfants du cœur. Donc on est du cœur avec vous. Donc vous êtes pas seul. Donc à chaque fois to ko banda ko sala action na biso to bando kita. Pour l'instant moi c'est Mokondi une au cadre ti. Bon, le cas les unes ont cadre, il y a une aide parce que Bible le dit beaucoup épais saka et ça un jour nous allons dire ça la biso ngolu biso peut te cadre pour toi nous appeler ban en charge te yebi que bandamba botia bande comme soupe na faveur na biso de même manière neti biso to sali donc voilà quoi fondation moi ça mon petit tozali ngai moko fondatrice na ngona zalaka à Paris, et puis je suis pas seule, je suis avec mon mari derrière moi parce que je suis mariée, mère de 9 enfants, donc je suis aussi évangéliste. C'est ça, maman Tolona, c'est moi, c'est à moi, je suis là. Est-ce que vous pouvez Nzamba pambola yo oyo tokoki koloba nsima ya maloba na ye eza kaka ke tokozala reconnaissant ntina suka mpona mosala oyo ozosala epuis mpona ministère na yo toza orphelinat bien que papa Thierry aza kuna mais mingi difficulté eza awa. Je crois qu'au travers du salon des opprimés, live à Facebook, combien nous sommes en difficulté. Mingi difficulté, parce que les gens qui pourront nous suivre au travers vous, au travers de votre chaîne, peuvent aussi venir en aide à ces enfants. Difficultés liées par rapport d'abord aux santé, parce que nous tout d'abord, jusqu'à présent, nous avons subvention de mon côté, pour permettre à Bisso d'assurer assurance santé na bango. Donc il y a des enfants qui sont malades, par exemple le cas de ce petit Stéphane,
il n'était pas venu comme ça. Rolanda qui m'a détruit. Nous autres, ça l'a quitté. Un enfant de 5 ans pesait 8 kilos. C'était pratiquement impossible. Et là, grâce à Zambé, à travers Nzela Batou, il a commencé à récupérer. Mais ce n'est pas fini. Il est sous, à l'étape, il y a mis sous, à ce moment, il y a des cataractes, il a mis sous le balai, et c'est une opération. Elle a paralysé le col. Le col, il y a gauche dans le col. Nous sommes en attente toujours un diagnostic qui va le dire, il a dû à des bandes abandonnées, maladies, tout ça. Alors, il faut pas scanner, tout bata là-bas, là. Donc, ce n'est pas encore fini pour lui. Ce n'est pas seulement tout. La santé, c'est en général qu'on a pas manière. Donc, par exemple, cet enfant, elle s'appelle Gracia. C'est une fille. Il y a une histoire, il est candidat dans le centre des opprimés. Il y a Marat Kanaya à repasser. À repasser, il y a une cicatrice. Ah ouais, c'est un Congo à repasser. Jusqu'à Yépe, il y a un problème. Et maman, c'est quoi encore plégie. Donc il ne faut pas prendre un neuropédiatre à taler tout, parce que les gars qui ont bandanaé, c'est un qui n'est pas similité. Donc il faut commencer par le début, donc parce que comment est-ce que les nerfs le traumatisme, on a faire subir et déranger les nerfs, tout ça c'est une santé, c'est une priorité pour la biso. Alors, les cas ESA et Bélé, certains enfants sont venus ici méconnaissables. 2 mois au Baba dit Awa, Zambassa de grâce, Bakomi Koseka, Bakomi Kunaesengo, et puis les autres sur le sous éducation. Éducation, cela veut dire côté scolarité. Certains enfants étudient pour la classe, mais il y a ces classes. Nous devrions maintenant proclamer comment est-ce qu'on va la classe pour l'année prochaine, vu que la classe est sûrement en retard dans le Congo par rapport au confinement. Mais la rentrée prochaine est à mois d'octobre. L'année est à mois d'octobre. Donc, au sein de la bateau à Mawa, on a des enfants du cœur. Besoin de santé, besoin de scolarisation, et puis le besoin rationnel à manger, ils en ont parce qu'ils mangent sérieusement. La zoliamie, et puis tout ce que la il y a bon en bonne santé. Les matins, ils sont à Bango, à midi, ils sont dans soir avec Balia. Voilà un peu ce qui est en général, ce que je peux penser sur l'état de ces enfants. Et bien, gloire. Et bien, et bien l'épée, on a ambition. Nettement qu'on a ambition à comme joueur professionnel. Donc, je sais qu'il y a accompagné dans l'école de foot, il y a Bassipé Bazali. Et voilà, c'est un peu tout pour nos besoins, nos difficultés. Les loyers, Dieu nous fait grâce, on arrive toujours à les payer avec les 1 euro, 2 euros que les gens donnent au travail, Papa Thierry. Mais chaque jour, les enfants ici peuvent tomber malades. On doit les scolariser, les instruire, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur nous, sur les enfants du cœur. Allez. Voilà. Ok, alors, sans plus tarder, j'aimerais que pour les canards, raison pour laquelle les réunions se sont expliquées, pour vous êtes là. Que symboliquement, il y a Dosso, Fufu, Banabamo, Namo, Amoko, Makopi, individuellement pour la. Oui. Papa Tiani, est-ce que vous pouvez aider le bureau de Banana de Kota? Moi, comment on va faire? Moi, comment on va faire? Tu peux les dire à mon na carton moko kasi Samuel. Vous êtes là qui vient à non? Vous soignez dans ton pas la vie à non? Vous faites encore pour la
na kombo ya fondation mwasi ya mokonzi oyo ya moke tozwi nzambe asali biso ngulu yango. Merci beaucoup, maman. Vous avez d'abord la volonté. Volonté, on a monté dans le soir. Ça me vraiment rassuré. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me c'est bon. Ok, Billy, la vie d'un mot. Merci maman, oui, maman, ok, merci maman. Ok, la mesa bataille, on se met à ma bataille. Ouais, parce que pesali, donc on a mélangé. Là, vous avez mélangé, parce que on a la chaîne fille, classe, on fait des pères et des mères. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez tellement vous vous demander au Poussana, ce Poussana. Au Poussana, David Poussana, Poussana pour la maman. Et vous voyez, vous avez bon délire à moi d'écouter. David, on a vu sur la carte de David au bon de la bonne maman, au bon de la bonne Sarah, et à Zam Sarah, Nzambe. Pambola ye pona oya sali na tongo ale pona kokanisa yo, kokanisa bino na bandiko na bandiko nyonso awa na les enfants du cœur. Pambola misala na ye, o Nzambe lelo apesa ye belé po azanga te kokanisa na bino. Tokangi miso biso nyonso loka libondele pa David. Merci pour tous les malades. kopesa mwana makanisi ya kotala biso baofele Seigneur kozonga ne azonga pamba te Seigneur azonga na lipamboli Seigneur nyonso to aza na moposa Seigneur okokisile ya moposa ya motema ne Seigneur yo pambole na bana nye na mobali ne Seigneur ndako na Seigneur pambola epe na bapapa na bamama ba ekotala biso Seigneur yo ba kopambola ba Nzambe la bazonga pamba te Seigneur bazonga na lipamboli na pambola Yesu amen. Allez, ma beaucoup pour la maman. Shalom. Masiko ndika izakabandike ndika yafani sikuna shingo ngamsho mata chalo ngamnya aswa boy kanga boy akumubeta ngala singa banda deju kanga singa banda siko ngule bechi mbeta ngule siri to vanto ke sakana bazama kaza bonji to moto lu buka manga to kwa moto zuni bango balali na wa moyi bapenga biloko to ngapinga biloko
Sko bilo na bunda na wamweka na alia na kati funaji kabo na mwenye bisa ngana sana. Na bilo na boati na ebisi ba biezani batanchi na bechi ngapo na zonge pa mama. Mama bike pa koko na kekuna inde kuna eka magana ya mobile na Yesuko akufi na koko na Yesuko bi ndio ndebo shoko yo just ndebo okende kuna te bande kunesko wagonja bichika ke tangu siku na ke na zongi na budunjo kale wandozi la ngasimbe kibaya ya munene tanga simbi kibaya binde boshoka na ubeta songana kuna kina kupanga na kocha bechi ngavimbi singa bechi ngabe alamusi ngaso bechi ngasunjita kombo ya bechi ngajita kombo na tongo na vimbi mo atuni bosa yekani abinde bumu na suka sanja kimo na bana kifaze kuna na bwaza bubo katsaga ndeli te yemo abaki na suka sanja na zone sikuta ngabonga kumuluka ngasuko tanga zunga na kuisa kuna bi inatunya suko zunga suko mama bakanga luboko abi bamoto machina masuwa tuzonga tanto songa tukunsko lubepa biso atuke bandi kuna biso na bosa niko toki kuna tovani kuna 4 jours kwa toke tokomi kwa famille kwa tomoni mali kina biso maje yo obina ibana ndeni il répondre biso okoma ifaze pour ça da faze na Brazzaville tango e awawa elo ne sa job malibanda zala bref elo esalinga pa malibanda ma biso mutune pe bujainda bila boma abina nga yo na te ngasko na kama mukina kubanga na kimi tango na kimi bae nini na mona kina sante moya nyanga bazwinga 3 personnes balingi bakena na poto mama Yvette kuna nyanga kuna kimutana baki na zemi siko zemi yangu sana beta biso tina biso na beto somlega sanjaka yango bona biba zongi sanga tango bazongi singai na zongi na ndako siko DJ mena ya yoke musika pamba c'est-à-dire quoi okoma ki faisait tant maman na bino mutuna ye ekoma ki mabe donc tant maman koma liboma OK OK merci beaucoup kolon la table la table il pas changer couleur hein là pour le moment mon nez noir le petit basket en tout cas pas tirer des gars ça là basket hein ça va comment son nom Clovis yo bazona cimetière yo dans la cimetière okoma ni ula na cimetière yo pe ono banga te milieu mabete bandola ulele mona ko katena komo ko lela mama so cimetière bona ulela ne manu na cimetière pula bakunda ka ye so tamu to mama ya usumana ki ubanda fulani vandi pe kuna na lejonelali kuna pena yozo na ulele banjo vana mon pacha ile alo mutanga kenda kuna DGC na sukani asupode tolani pe tolani sukani china to OK, merci beaucoup. Yaya Oyo, histoire nous a qui boy. Kabilo ka ba malâtre. Kabilo ka ba malâtre ba konyokola ti mwana bimaki. Donc il ba passe ba kuna mama wana cimetière. Donc yepo na itema za mwana muke bika ino mama ba ngala ligne cimetière. Donc non yekula la kuna cimetière kolela mama ba ngala cimetière kati mama bola muka awozwaye. Donc tala mbele kana kati Kishasa. Mwana malâtre beta ya bengana ye. Ndé ana kolela kati cimetière ndi papa chikende ka soki na lubileri. Donc kotokena kuna to mona na très sale. Mais au féminin papa chéri. Donc pembe ne bata maquille. Pembe na lobima. Alors il y a moins 4 fois par jour. Yaka. Comment on a? Maman Dorcas. Il y a combien d'années? Ça bref. On memina moi non? Non, moi je suis quand même sur matika. Il y a un moment tu vas bosser tu viens à 4 orphelinat. 2 ans 9. Vous avez 9 ans? 9? Oui. Nous avons 9, nous avons bosso petit ça là, nous voilà. Petit tiers. Ami balé. Et mon balé là on se voit classe. Beta non sur combien de bino so ne? Wa 9 bana tata moko ba mama ko. Tata maman ko. Tata mama ba en vie. Ba en vie de maman kufaki. Ya ngota ki gloire bébé gloire. Bébé o. Ya ngota ki gloire citoyen da. Atiki bébé o. Atika ki na yusu ne. Tofani na papa pendant maman kufi na 9 mois.
papa okufa na 11 mois, 15 ya 11 mois. Yani vous avez combien de Combien de le papa Koufi année passée, a Koufi en 2020. Ok. Nous sommes ensemble, na papa na maman. Nous sommes ensemble, maman Koufi, ba souci wana papa ta nombre, maman nenga bima de ko na biso. Oui, ko ba ba. Maman ngo. Voilà. 9. En tout cas, OK. Vous avez 9. Comme papa okufa, tolo ma place to zaiki to ina kompanga ba et pas ba maman le ki na biso. O ba boti bazali mwana mama biso mama moko papa moko to fandi na bango mais o to vivre kuna on dimate lokola ba mama le ki na biso te. Ka bétranger. Kolia ba maman le ki na bino. Ba mama le ki pauvre. Kolia na passe donc ko ba no ata mwana salita sumbi donc ko beta. O lo ba do ba ko psele no mati bo esuka la 100 francs. Basi ya meti ya unene fils kaka ba koko to na ka ba mona ni on pango militi mais eza suka ti koko bon OK, d'accord, vous comprenez l'émotion. Yaya moi aussi na za ba 9 awa et papa Tchendeki. Je crois tolo na se to kuya ko soit bino nyoso 9 to fa to sala émission vraiment na permission papa. Bino sont 9. Donc, biso to na cette rozonga, yo faut mettre l'histoire. Ata bino moko, na ba famille beto zalaka. Comment vous amènez ma bête na niveau hein? Ba na niveau propre. Papa na mama Koufi, ba ye pas na bino. Donc, souka il y a 100 francs, et ça pas même souka même pas 1 euro. Mais oui. Donc, yo ba combo nyo sonné dans la Bible. Tous les noms, bani 1 tina 9, peut voir chiffre 9. Chiffre mot prophétique. Et ça passe. Tozongeli maman to ça a. Boyoki. Moi na muke Rachel. Ba repasser. Yé, ba repasser 9. Au moins ma omelika en Afrique. Na habite le gros ba. Pasi na mwilo na kolo bate. Awi kile mtima pasi makasi. Koyoka mamba boye tsara isala ke bato ba révolter. Koma yo ko bobota manibota moko bana ndeko na yo. O mtema nini bato bazala na ngo. Mtema nini? Ngo baloba kaso bobota mi na libu mama bokobota ma 10 bokobota ma 12 bokobota ma bino so mutema moko teza pasi na otoyeba ka nzambe so toyebi nzambe ta musutu tonosala na mabete po mutu aza na Yesu kati na ye molimo mosantu balotindeka na bakota bino tellement pasi na balobeki nzambe kazo na bango Boko. Biso nyonso to abokeseni ezala mosika na biso nzambe atikali na ye nzambe aza papa baofele mobali ya baveve ye mpe moto asimbi mitema kolo natiki bandeko nyonso bakolanda bavideo esika nyonso ekoleka na bachaîne différent nyonso to eza nkolo tika ete bato oyo batutisamaka nkolo batutisama mpona koya na aide na kati na association oyo nkolo po ete na kati na association oyo ya les enfants du cœur toza nkolo vraiment na basusi toza vraiment na besoin ya aide na yo tia biso loboko na kombo na Yesu Kristo mokonzi ya bakonzi biso nyonso tolobi amen. Michael Okamba,
Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.